Bonjour, 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 bonsoir Bana Nzambe, bonjour peuple de Dieu, bonsoir les enfants de Dieu. Ezanga lisusu mama Elaja Nathalie, na eko kabwana bino bolamu oyo, namoni ezali koleka na ba réseaux sociaux. Nazali mosali na Nzambe, ezali likambo ya mosali na Nzambe oyo, tikete na bondela pote na kota na message na biso ya lelo. Nzambe abule na komisi yo papa pona pema na bomo oyo opesi na ngai opesi na bana na onyo soto. Na komisi yo Nzambe abule pona pema na bomo yo opesi na moto nyonso to akoza occasion ya kotala video oyo. Nzambe netola makomisa malibela na libela ozali mosantu okotikala mosantu. Éternel tu es tout puissant na komisi yo Nzambe na bekamwa. Batela biso na bolingo no. Merci pour na pema de vie ya bomo Nzambe. Merci pour na pema na bomo olamusi biso olakisi biso sur lelo mokona lelo ya oyo tozali lelo lundi na le 9 août 2024. Nzambe na bomo na komisi libera na libelo ozali Nzambe kotikala Nzambe. Papa zwa lokoma sanjole. Na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molio mosantu. Amen. Bandeko na ngai bana Nzambe na eko kabana bino likambo oyo bien message oyo ezali koleka na kati na communauté na biso congolais pona basali na Nzambe. Na yokaki pasi makasi na kati na motema etelemelaki nga na kovanda mukimia te pamba te ezali likambo ya musali na Nzambe soi-disant musali na Nzambe. Bana Nzambe bozala éveillé, bana Nzambe bofungola bamisu na bino, bana Nzambe bopesa molio mosantu atia ebonga kati na mitema na bopesa ebonga na kati na motema na bino pote molio mosantu avanda na kati na mitema na bino pote akonza bino akamba bino adirige bino. Na nyonso to likambo nyonso kolinga kosala na se na moi bondela mwana na Nzambe parce que ba escroc ba miyibi ya ba pasteur baza ebele na se na moi o banga na bengaka basalaka mabumu ba escroc ya ba prophète baza ebele na se na moi o nga na bengaka basalaka mabumu na bango bazali kosala Nzambe te bakie kosimba bakisi mpona koyeba bavie ya bato bapesaka baprophesie ya lokuta bakie kokota bandako ba magie bandako banganga bandako ba marabu pote bapesaka bino baprophesie ya lokuta yango ngane na kopartage na bino video ya lelo. Nzaba na Nzambe tikete Nzambe a protéger bino afungola bino misu ya molimo pe ya nzoto pote boyeba ko comprendre message on azali ko partager na vandi pe lokola mutu nyonso to na kata communauté biso ni totala ba video ya YouTube na yeko mona video moko ezali ko leka na chaîne ya papa moko na Kanzazaka na Afrique d'ici babenga ngo Lokole TV wana na yeko mona prophète moko na kotanga kombo te awo comme soko tangi komba mutu ba mimi na justice bino no to boza na communauté boyebi makambo zo leka na mikolo o na Lokole TV prophète soi-disant prophète moko a escroquer mbongo ya mama moko mama ngwaza na mboka na France soka za na France na kanza mama ngwaza na France mama wana za na ba problème na ye na kati na libota na ye mama wana azali mutu oyo asalaka mwa ba business na mike ndenge na landaki na kati na YouTube ndenge mama wana apesaki ba explication na ye. Eko koma nini mama wana amoni kaka ba telefone ba numero ya telefone ndenge pe bana na Nzambe nyonso tu bazana soif ya koluka elongo na Nzambe bazana soif Nzambe asaela bango bazana posa Nzambe apambola bango Nzambe akangola bango. Mama wana zalaki na problème pote Nzambe apesa ye kimi na kati na libota naye. Mama wana azui telefone abengi musali na Nzambe oyo botala ngo ezoleka na kati na Lokole TV. Musali na Nzambe oyo ayebisi mama wana ki ava bondela na ye mama wana fo atindela ye mbongo. Mama wana ifo atongela ye ba immeuble eza na kati na YouTube on azali koloba po na confirmation boleka na kuna na bandeko o bosi botali video wana boyeba kotia kuna na kati na ba commentaire tozali kosola biso no na kati na libota na Nzambe na kati na ba frère na ba sœur biso no tozali bana na Nzambe tozali kosolola nyoto tozali kopesa alerte ngana zali mosakoli nazali apona kobeta nazali apona kobeta losebe nazali apona kobeta kelelo nazali apona ko alerte bino na alerte kabino bandakala Nzambe abikisa kabiso Nzambe mutakangola kabiso Nzambe mutapesa kabiso kimia prophète moko te na sena moy akosa bino ke mutapesa kabino apesa kabuto kimia mosali na Nzambe moko te na sena moy akosa bino ke ye apesa kabatu kimia yende muta ageri apesa kabatu gerizo na sala bino ba video ebele bana na Nzambe bofungola matoi na bino bofungola ba misu na bino bo partager lenga ba video oyo ekoma na bande ko nyonso tu pote bazala suko kosa maboite 500 € ezali mbongo ebele ba
mbongo na biso ya misala ya poto tokenda kotelema pendant 8 heures du temps pendant 12 heures du temps no otindela no kaka mutu moko boye abondeli ava abondela pona yo ufo tindela embongo ufo tongela ngai immeuble na ekomama na passage nini oyo nzamba wapi azali kosenga yo mutu mbongo parce que l'or et l'argent appartient à Dieu nzamba sana tina ya mbongo na biso te na bisa bino bana nzambe ba mbongo no to opesa mabonza opesa ka biso bana nzambe epesa melaka biso boko topesa kango pa nzambe nzamba aliaka mbongo na biso te nzambe aliaka ba mbongo na bino te ezali ndenge nzamba asalaki soki mutu abondeli mpona soki asimbi yo na motema obike no opambola mosali na nzambe yo kopambola mosali na nzambe na mbongo wana mbongo wana ekokota ekotika kokota pesa mbongo mpo opesa nzambe mbongo wana nango basi batindango na kodi ya woseni yoke na lola bokomela nga kuna mosali na nzambe oyo bayebisaka bino pesa mbongo mpo na nzambe pesa mbongo mpo na nzambe batindela biso bakodi oyo bango batindaka bambongo wana ekendaka na lole pa tata nzambe tomoni pe tata nzambe azwi mbongo wana na kati na Western Union soki ezali batindela biso bana na nzambe bofungola miso pourquoi basali na nzambe ama mabumu ngana benga ba basalaka misala na nzambe na mabumu na bango babenga mite na kati na nzambe bazali bato basimbami na kati na bakisi na kati na marabu na kati na magie na kati na ndaka bonganga banganga bakenda wapi bango no to bakoma ba prophète banganga bakenda wapi bango no to bakoma basali na nzambe banganga bakenda bakoma ba pasteur banganga bakenda bakoma ba apotre bana nzambe tozali koganga butu na moi nayebi ke basali na nzambe ya solo bazali moke baza sebelete na yango bana nzambe bofungola miso ezali pasi pe mawa mutu moko takosa bino nyo tubolandaka mama elaza mukolo bokoyoka mwana musali na nzambe moko alobi na bino bopesa ngai mbongo avana bondela pona bino aza mutu alokuta po nzambe aza na tine ya mbongo na biso te bozwi nyonso to eza na planète terre eza na maboko na nzambe nzambe aliaka kwanga te obiso toliaka kwanga non nzambe aliaka bapriere nzambe aliaka mbongo oyo te esimbami na biso na se na moi awa bambongo noti opesaka basali na nzambe ekendaka na mabumu na bango ekendaka na bafami na bango ekendaka po tesala misala na bango pasteur oyo banda koloba ni bopesa mbongo mpo na nzambe bapesa bino bafacture oyo batindaka mbongo wana na Western ekende na lola boya nango botiango na online biso tomona yango bakokosa bana nzambe ti wapi bakokosa bino ti wapi boyeba yango na site sala ba video muta komona video pona mbala liboso kende na ba YouTube mama Elijah bandakala bokomona ba place na sala bino ba video pona te ozwa kimia yo moko kota na mabondeli nayo mutu moko tayibisa ke non nzambe ava bikisa yo il faut pesa embongo eza lokuta nzambe mutabikisaka pasteur moko tabikisaka nzambe ko ebikisa yo à travers prière ya musala na nzambe moko là c'est sûr là c'est vrai mais pote yo bikama pasteur abikisa yo te mutabikisa ka ezali nzambe mutapesa ka kimia na mitema oyo ebukana ezali nzambe mutapesa ka kimia na mitema oyo ezali na ampness ezali na polele na kati ezali ko luka keno nzambe atondisa mutema na yo ozali ko yoka na kati mutema na yo polele moko makasi kuna na kati mutapesa ka kimia wana mutatondisa ka mutema na yo ezali nzambe mutapesa ka bozwi ezali nzambe pasteur moko te na sena moi apesa ka mutu bozwi apôtre moko te na sena moi apesaka mutu bozwi prophète moko te na sena moi apesaka mutu bozwi mutu apesaka bozwi ezali nzambe mutu akangolaka bato ezali nzambe mutu apesaka guérison ezali nzambe mutu adirijaka bato ezali nzambe mutu aprotegeaka bino ezali nzambe mosali na nzambe moko te akokosa bino ke non avant nabondela mpo na opesanga soki oyoki mosali na nzambe oyo benge abondela mpo na bi avant nabondela mpo na opesa mbongo aza mosali na nzambe te balakisa biso na verset biblique nini oyo balobaka ke non soki ava mutu abondela mpona ifo futa ye mbongo ezali te nzambe atindi biso na kati na bilangana biso tozali bana misala na nzambe biso tozali kosalela nzambe à travers bino biso tozali kosalela nzambe à travers bino bana na ye bino oyo boyebaki nzambe te boyeba nzambe à travers biso tozali kopesa bino liloba na nzambe oyo kokangola bino komema bino na mboka na lola bose repentir bino moko bana nzambe nasala video mosusu kala kuna lere nzambe apesaki ngai message bana na nzambe bozwa bavi na bino spirituel en charge na maboko na bino po te bakosa bino te toza na balura visa basali na nzambe na kati na bilanga na nzambe toza na bashiara visa na kati na nzambe na kati na bilanga na nzambe toza na banyoka bavene na kati na bilanga na nzambe na sena moyo o bazali ko arracher ba bien na bino nyoso tu o bazali ko arracher misoro na bino sans le savoir que non nzambe alobi pesa nga mbongo mais nzambe alobaki na nga mutu nyoto fwa sala nzambe alopesa nga message mutu nyoso tu fwa sala na sala pe bino ba video wana ye tata oya ke ndikokosa mama na France que non pesa nga 500 € pote na bondela uti wapi puta bondela pona mutu o ezali pasi pe mabozali ko pino basali na nzambe bozali ko yokisa musala na nzambe soni
bino basali na nzambe bozali koyokisa basali na nzambe ya solo soni botika makambo wana soki kokomela bino basali na nzambe yo mutu o tata oyo musali na nzambe o soit disant le prophète obengami na nzambe abengi yo te. Est-ce que nzambe apesaki yo manto ya kiprofete avant mutu akoma prophète? Nzambe akopesa yo manto ya kiprofete, nzambe akobenga yo na kombo ya prophète. Est-ce que nzambe apesaki yo permission salele mosala na kati na bilanga na ye? Point d'interrogation. Bana nzambe nazali akobete kelelo nga nazali sentinelle na telema na porte soki na yoki likambo soki na moi likambo nakoya ko alerter bino bana nzambe bino boza kuna na sima boyeba kotambola malamu boyeba likambo oyo ezali malamu ezali mabe bofungula misu na bino oyo ezali likambo mataki nga na kati na motema na kati na émission oyo na tokotala na Lokole TV. Mama moko aza na France atindeli prophète moko mbongo prophète wana aliele mbongo na ye abondeli pepo na ete lokuta basali na nzambe ya nzala basali na nzambe ya pasi basali na nzambe ya mabumu polele boza kokosa bana na nzambe me boyebaki na nyonso tu bino bozosala na se na moyi bokufuta yango bokoleka na jugement bino ba obo bengami na langa na nzambe te obo bozali ko ravir bambongo ya bana na nzambe obo bozali ko ravir ba bien bana na nzambe mingi bateki ba mapango na bango pote apesa moyo pa ya nzambe botinda biso ba facture nzambe azwaki mbongo kula na lola na likolo. Dieu c'est un esprit. Nzamba zali place yo zali place nga nazali. Toza ba pays différent mais nzamba zali munene koleka munene. Nzamba za na tina ya mbongo ya mutu te na sena moyo. Nzamba za na posa ya $100 na ote. Nzamba za na posa ya $200 na ote. Nzamba za na posa ya €500 na ote. Siko mbongo na bino pesa ka batu bosenga ka batu. Nzamba lobi pesa mbongo nzamba lobi. Nzamba za na posa lore la jeu zali ya nzambe. Ba matière précieuse yo toza na sena moyo za nzambe. €500 elaksini liboso na nzambe. Eza lokwa papier moko ya pamba ba minere no tuna sena moiza ya nzambe. Pourquoi bino bozo kosa ba na nzambe bozo yokisa musala na nzambe soni bino ba prophète ya lokuta miyibi? Oui, tolo bango bongo wana ezaki muyibi wana ezali ki escroquerie bozali ko escroquer ba na nzambe bo kama te ba naza penda na kanda komata na kati na mulimo. Pourquoi nini bazali ko yokisa musala ya nzambe soni bazali ko yokisa biso basali na nzambe ni surtout soni oyo koleli biso yango to kanga mna kote to yokoloba yango ezali soni pona biso ba prophète na nzambe surtout ba prophète ba miyibi o ba benga mitena musala na nzambe boke ko zo banga ba kisi banganga bokoti bandaka ba marabu bozi ba kisi ba magie pote boyeba ka ba via bato lobela ka bato soki nzambe apesi yo musala ki prophète ko zo yango te parce que boyeba yango tôt ou tard biso no to kokufa to leka na jugement botika ko escroquer bana na nzambe. Soki nzambe alobelo likambo te mutu abengo na telefone oza na message akopesa te nzambe alobelo likambo te lobela na mutu vérité que nzamba lobeli nge loko te eko changer yo te mukile ko koma vert na rouge te eko tika la kaka ndenge to botama to kutaki yango bana nzambe bino moko pe bozo ba vie na bino spirituel au sérieux bo banda ko bondela nzambe botika bokabana na mabe nzambe wana ko lakisa bino makambo ebele nzambe wana ko diriger bino na bato ya malamu. C'est de pas bato nyoto bozo mwana kati na YouTube na internet babenga mepa ya nzambe babenga mepa ya nzambe te baye kosalela mabumu na ngana benga bango baye kosalela mabumu na bango oyo ezalaki bolamu na tata nzambe na yaki na parke lisusu po te na kabana bino bolamu oyo donc emataki nga makasi na kati na motema lere namonaki yango na TV ya papa Lokole oyo aza na Afrique du Sud kuna mama ya France na prophète moko na mboka Congo oyo eza makambo ya soni ba prophète ya libumu botika kokosa bana nzambe oyo ezalaki bolamu emataki nga na kati na motema donc mataki nga makasi na kati na motema yango bozoyoka na to na ngeza ya komata ezali kanda koyokisa biso basali na nzambe soni yo prophète musala na nzambe luka musala okendo sala musala epesaka mbongo po lia kwanga ofuta ndako otonga ndako na soki ba immeuble me tonga yango na motoki na yo moko eza na mbo baposhe ya bato te balebo banda ko ravir baposha bana nzambe botongi soki ba biloko belebele bino moko le bozo kufa bozo tikela ngo bana bino est-ce que bozo tikela ngo église ya nzambe non bozo tikela ngo église te nzamba ko avana banda ko wana te nzamba avanda na mitema na biso bana nzambe avani na mutema na yo avana mutema na nga oyo bengami yo za église ngana za église oyo zelaki bolamu na tata nzambe oyo zelaki makambo matinga na kati na mutema pendant une semaine oyo na mona kambo bana chaîne ya papa Lokole ya mwana yako kabana bino bana nzambe c'était nzamba afungula bino matoi spirituel asala bino ngolu afungula bino misu spirituel bobanda ko comprendre langage ya nzambe bobanda ko mona ba merveille ya nzambe bobanda ko yoka nzambe wana bo changer ne banzela na bino botambola soko ozali kotamba nzela mabe okoza toujours na mikakatano ya kokendo kuta na ba prophète ya lokuta basakolaka bino makamba lokuta basengaka bino bayibaka bino bambongo na ndenge ya lokuta
oyo ezalaki makambo nazalaki na motema ya na partager na bino bandeko na ngai libota na Nzambe na kati na YouTube po tozali na libota moko ata tokutani te na monde physique bo tokuta na mboka na lola mokolo tokolonga na se na moi botikala malamu tikete Nzambe molio mosanto abatela bino abomba bino mokena likolo na se abatela bino abomba bino bye.